Ba officier ya la police na ya armée bazali nommé pour na ko diriger ba ville pe ba territoire ya Ituri pe na Nord Kivu. Côté sport et Sengeli Boyebake, Confédération africaine de football a rejeté plainte ya Fekofa concernant joueur Gelor Kanga Kaku Oyo azali de nationalité sportive gabonaise. Selon CAF, ba preuve Oyo Fédération congolaise ya football et Mimaki et zalaki suffisante te pour na ko pesa yo gain de cause pour selon CAF na banquette na yo ya salaki a retrouvé que Gelor Kanga azali enregistré comme joueur gabonais na système ya CMS ya CAF depuis 2008 p a participé déjà na ba compétition et belé na équipe ya Gabon donc congolais tika kolota pongi ya ba bébé to c'est la saison oyo ezali ko ya côté kaka ya sport pour continuer na nouveau sélectionneur ya ba Léopard Hector Cooper Kombo na ye azali déjà na Kinshasa depuis lobby pour la signature officielle ya contrat na ye oyo aye ko signer na gouvernement ya République démocratique du Congo. Merci pour la fidélité et confiance na bino oyo bopesa na première chaîne d'information en continu na lingala KNB News édition ya lelo mercredi 26 mai na zaina isengo ya ko présenter bino yango pe na souhaiter bino bolandi malamu. Malgré que état de siège ezali ya kofanda na Ituri pe na Nord Kivu kasi mokolo ya lobi mardi 25 mai 2021 ba rebelle ya ADF babomi sous 13 personnes na butu ya mardi wana kaka na secteur ya Rwenzori bolanda reportage oyo. Ba militaire ougandais ya UPDF ba kotaki na République démocratique du Congo mokolo ya lobi mardi 25 mai 2021 na nzela ya localité ya Nobili na chefferie ya Watalinga na territoire ya Beni na Nord Kivu. Ba source militaire oyo ba se confia ki mokolo ya lelo mercredi 26 mai 2021 na presse locale ba confirmer nouvelle yango pe ba préciser que ba troupe ya armée ougandaise oyo ba ye na mabele ya ba congolais vers 12h heure locale. Mais les sources bazali accompagné na ba officier na bango porte-parole ya armée na Grand Nord ya province ya Nord Kivu a indiqué que ba élément oyo ya UPDF ba ye na République démocratique du Congo pour la mission moko ya reconnaissance pe ya échange ya ba information sur sécurité frontalière oyo ezali ko faire face na ba menace ya ADF. Ezala ki vers 12h que délégation moko ya armée ougandaise et kotaki na République démocratique du Congo ba militaire ougandais oyo ba ye pour na échange ya ba information entre deux pays oyo bazali na se ya menace ya ba terroriste ya ADF ndenge atalisaki lieutenant Anthony Mwalushai. Du moins azali ko démentir par ailleurs que présence ya ba élément UPDF oyo na côté ya ba FRDC pour na ko traquer ba combattant ADF pour na lieutenant Anthony Mwalushai alobi que armée azali ko bunda ye moko contre ba combattant ya ADF. Kasi côté mosusu ba découvrir batu ebele ya kokufa suite ya nouvelle attaque moko ya ba homme armé na butu ya mardi pe kotane la tongo ya lelo mercredi 26 mai 2021 na localité ya Kilia na axe routier Beni Kasindi na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na province kaka ya Nord Kivu. Bilan ezali na no provisoire mais ezali ko sala état ya 13 personnes oyo bakufi déjà. Information oyo ezali confirmé mokolo ya lelo mercredi na chef ya entité oyo alobi boye ezalaki na ba civil oyo bakufaki na Kisima premier pe na Mabule entre Alungupa pe Mutwanga babomaki bango na ba rebelle ya ADF ndenge Willy Malikidogo a indiqué parmi ba victimes ezali bongo na chef ya village pe mwasi na ye ndenge abakisaki société civile ya région oyo ezali pasi lelo Kisima premier ezali na deuil ba sayan ba exécutaki plusieurs civils na majorité na bango nyonso ezalaki bongo ba cultivateur lisusu ba bomaki même na chef du village oyo azali na kombo ya Katambala Mukanirwa na mwasi na ye avant ba ko enlever plusieurs autres personnes ndenge atalisaki rapporteur ya société civile oyo Roger Masimengo na presse locale. Kasi avant yango na journée ya lundi et l'équipe mutu moko pe akufaki
kaka na ba même asaya oyo na même agglomération ndenge kaka aindikaki Meleki Mulala ya nouvelle société civile ya Rwenzori pour na mettre fin à insécurité oyo na région sengeli boyo ba chef de l'état ici a décrété qui état de siège na province ya Nord Kivu pe Ituri et si kawa pi ba autorité civile bazala ki remplacer na ba militaire pe ba policier to kanisa ke ba ko komati koto ya Rwenzori oyo pe kimia solo et ko fanda ndenge na ba région mosusu kimia ekoti Kinshasa et l'équipe partout. Ministre de la communication et média, Excellence Patrick Mouyaya a visité qui et le mona patron ya chaîne monene oyo Hero News ba installation ya RTNC pour na koluka ndenge nini ya ko rénover ango Naomi Pila aibisa biso. Na cadre ya rénovation ya radio-télévision nationale congolaise ndenge la kamaki ministre ya communication pe média Patrick Mouyaya Katembwe elongo na patron ya Hero News accompagné la délégation monene bakita ki sur terrain pour na ko inspecter pe ko palper du doigt ndenge nini musala ezo salema awa na RTNC ko banana tour administratif bakulu a régie pe studio Mamangebi nyonso ezalaki visiter pour na ko yeba ndenge nini ko lancer ba travaux ya rénovation pour na kosala na RTNC télévision moko oyo répondre na standing international. L'idéal pour nous serait qu'ils viennent dans le cadre d'un partenariat. Idéal pour na biso ezali ke baya na cadre ya partenariat pour na komona nanu lolenge nini to kopesa vie na bâtiment oyo ya monene kopesa bongo na télévision nationale yango ekozala signe ke RDC ezali solo na impulsion ya président Tshisekedi kozwa virage mosusu. Nangambo na ye patron ya Hero News atalisaki ete azali prêt ya accompagner République démocratique du Congo na rénovation ya télévision nationale na ye. C'est important parce que ça c'est l'image de Congo. Ezali important pour télévision oyo ezali image ya Congo, média ezali image ya mboka. Namoni solo ba jeunes congolais bazo sala miracle na ba équipement très limité pe très vieux. Kasi nazali sûr que lolenge nazali propriétaire ya Hero News na kosunga pour na ko remonter qualité ya entreprise oyo. Pour monter les qualités de cette entreprise aussi. Idée yango ya kobongisa télévision nationale et sepeyisaki ba Jean PDG RTNC Ernest Kabila. Dès l'arrivée du ministre, nous avons senti qu'il y a un ouf de soulagement. Uta koya ya ministre to santaki soulagement et l'amoko nouveau pe to kanisi ke soki a concrétiser oyo azali ko kanisa et kozala soulagement pona biso ba dirigeant pe pona ba agent nyonso ya RTNC oyo ba nyokwami tango molai to souhaiter ye bonne chance po to yebike na makila na ye ya bolenge akoki kosala eloko basusu bakokaki kosala te. To rappeler que yambo ya descente au ministre ya communication pe média Patrick Mouyaya asola ki na kabini na ya mosala na patron ya Hero News pour na koluka lolenge nini ko bongisa radio télévision nationale o ezali ko représenter mboka na mokili mobimba et seigneur ezala rénover pe ezana ba standing international po ezala toujours wana pour na ko vendre bonne image na mokili na o etali bongo République démocratique du Congo. Dossier oyo ezali à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Assemblée nationale a déclaré qu'il lobby mardi 25 mai recevable 7 projets. Il y a loi, il y a ratification, il y a accord pour n'a pas prêt. Voilà un reportage. Assemblée nationale a déclaré qu'il y a lobby mardi 25 mai 2021 7 projets de ratification. Il y a accord de prêt recevable après débat. P atindaki yango na commission mixte économique financière et contrôle budgétaire relations extérieures et COFIN Relex pour un examen approfondi na yango. Commission oyo ezali na 3 jours soit du 26 au 29 mai 2021 pour na ko déposer rapport na bango na bureau ya chambre basse ya parlement. Ba projet oyo ezali présenté pe défendu na ministre ya finance Nicolas Kazadi. Assemblée nationale a traité yango en mode d'urgence suite na délai ya caducité oyo ezalaki ko pressé bango. Na ba intervention na bango ba député bazongaki largement na politique ya ko defaka ba nyongo ba choix ya bisika ya ba réalisation ya ba projet yango transparence na gestion ya ba projet yango. Ministre ya finance a répondaki séance tenante na ba préoccupation ya ba représentant national. Ba projet yango ezali oyo
Accord et après, il y a le 22 décembre 2021 où ils ont conclu entre République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. BADEA, na titre et opération, il y a une réponse urgente pour affronter pandémie à COVID-19 pour un montant il y a 10 millions de dollars américains. Il y a mis balé les accords et après numéro 200003242, il y a le 28 mai 2021 où ils ont conclu entre République démocratique du Congo et Fonds international de développement agricole FIDA na titre et programme d'appui dans le développement rural inclusif P résilient PADRIR pour un montant il y a 26 640 000 dollars. Il y a mis ça qui accord de prêt numéro 21 0015 0042 289. Il y a le 19 juin 2020 où ils ont conclu entre République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement na titre et projet d'aménagement et d'accès routier pont route rail sur fleuve Congo pour un montant il y a 20 32 000 dollars américains. Accord il y a mis ça qui prêt numéro 1436 1P. Il y a 23 juin 2020 conclu entre République démocratique du Congo et Fonds il y a OPEP pour le développement national au FID na titre et projet il y a approvisionnement il y a maï na ozone pour un montant il y a 30 millions de dollars américains. Accord Moussou Césali après numéro 12 501P. Il y a le 23 juillet 2020 conclu entre République démocratique du Congo et Fonds il y a OPEP pour le développement international na titre et projet il y a soutien dans le secteur agricole, il y a Nord qui vous passe à NK pour un montant, il y a 15 millions de dollars américains. Encore Moussou Césali prêt numéro 21 0015 0042 425, il y a 7 octobre 2020 conclu entre République démocratique du Congo et Fonds africain de développement na titre et programme d'appui budgétaire en réponse à la crise à COVID-19 PABRC pour un montant, il y a 43 622 400 dollars américains. Accord Yasuka. Ezali Bongo, accord il y a crédit numéro 6858-ZR, il y a 12 mai 2021 conclu entre République démocratique du Congo na Association internationale de développement IDA na titre il y a projet il y a développement multisectoriel et résilience urbaine il y a Kinshasa dénommé Kin et Lenda pour un montant il y a 250 millions de dollars américains. Na kondimela speaker il y a chambre basse il y a parlement examen il y a projet Oyo so esengeli et se poursuivre till le 31 mai Oyo ezali koya Kinshasa et l'équipe partout. Na cadre d'activité na bango IDPS Kibasa Oyo basalaki na Chikapa, secrétaire général ya IDPS Kibasa Séraphin Umba ayambaki bongo ba chef coutumier mokolo ya dimanche 23 mai na Chikapa Jimmy Mukendi Manga après tout ba détail. Ezalaki na système ya musée tango baneko kanga mboka moko nde Séraphin Umba secrétaire général ya UDPS Kibasa azwaki tango ya kosolola na ba chef coutumier ba chef traditionnel pe ba chef ya ba groupement ya Kasai Mobimba ezalaki opesi mbwa boyi bayambaki ene sango makasi ndenge porte-parole ya ba chef coutumier ya Kasai a expliqué awa. Je voudrais, au nom de tous les chefs coutumiers de la province du Kasaï, et au nom de celui qui vient de parler, le président du comité provincial de la MPC Kasaï, dire sincèrement merci au chef de la délégation ainsi qu'à tous ceux qui l'accompagnent. Je voudrais également remercier, ce que j'aurais pu faire bien avant, le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts qu'il ne cesse d'entreprendre afin d'asseoir la paix, gage du développement de nos milieux. Nous sommes une province issue de l'ancienne province du Kasaï occidental. Désormais, la province du Kasaï. Comme vous le savez, dans la hiérarchisation de la territoriale, les chefs coutumiers, en particulier les chefs de groupement, sont considérés comme les cadets de la territoriale. Nous avons été honorés de recevoir l'invitation pour devoir participer à une très grande cérémonie
qui a consisté en la présentation pour la première fois dans notre province, en particulier dans la ville de Chikapa, d'une équipe qui va désormais animer l'UDPS Kibasa Madiba. L'isolo ezalaki mingi ya développement, surtout ya unité, plus ya kimia. Ndenge Séraphin Oumba azalaki ya baton rompu na ba chef traditionnel. Boyoka Mai Munene oyo azali le président ya ba chef coutumier nyonso ya Kasai, ndenge a remercier liboso chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi na président ya UDPS Kibasa Augustin Kibasa Maliba, pe surtout délégation mobimba oyo ezalaki conduite na secrétaire général ya UDPS Kibasa Séraphin Oumba. Makombo ya président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a ma chef coutumier nyonso dans la province mobimba ya Kasai. En tant que président provincial, il y a ANATC, Nazoloba, Yamutuya, il fallait Koyoka. Tous allons tout d'abord Bomoko. Makambo tribalisme ezalate. Nakati ya chef nyonso, nazo pesa bino merci mingi. Oyo tomoni na totikali komona yango te. Nazona esengo mingi na population oyo tomoni na bakolege na nga na ndenge bayambi délégation oyo euti Kinshasa bazopesa nanu merci papa. Merci beaucoup. Nasuka ye moko soki maloba Séraphin Oumba oyo atondaki na nzungu lokola loswa Ghana na Chikapa eyindaki mabe plein ya kosakana te, a expliqué ba chef coutumier message ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi sur le développement mboka na bango, surtout unité oyo babandi sikoyo bakende nango tina 2023 na ba élection faci aleka direct wana nalingi koloba boye IDPS ye boyambi yango mais tosuka kaka awa te nasoki na malobo na lobaki kuna te tosuka kaka awa te to simba na maboko biso nyonso on marche ensemble biso toko aider bino pe boko aider biso ya kokende elongo mais dans tout ça aussi na yiki to ndibi biso so Tshilombo to simba ye de sous makasi 2023 to simba ye makasi to pesa ye pe ba député lelo tant soza na mingi ya kopesa bino te po poche na ye eza moke akende boye ifatu na bato ya parti boye akende boye bato ya parti boye bino biso tokozwa boye biso nano tomoni te to sala en sorte que message oyo ya IDPS soki euti na se kuna chef ya communauté amemi yango, chef coutumier amemi yango, chef ya groupement amemi yango ekei ti ekomeli mokonzi ya mboka retour ntango ekozonga na banza ntango sumbala nsima tokovanda lisusu awa te loba yo chef alobi nango kokomela awa te akokomela epa na ngai epa na ye wana esi ekomi ntango mosusu ndako lokola oyo boye nde ezalaka avec bachef coutumier oyo elakisi ke koto oyo moto akota lisusu na lwenge te mpo IDPS Kibasa ezali deja efandisi idéologie ntango ya baélection maseki kutu ekozala te mpo ekozala systema yebela Séraphin Oumba olakisi bokasi boye nde ezalaka oui. Le 25 mai mokili mobimba ba célébrer qui journée mondiale ya Afrique ba détail na Naomi Pila na reportage oyo. Le 25 mai à chaque année, mokili célèbre la journée mondiale ya Afrique.
date oyo ezali ko rappeler anniversaire ya signature ya l'accord ya Organisation de l'Unité africaine OIA. Oyo esalemaka le 25 mai 1963. Date yango ezali occasion pour na pays africain ba se rapprocher pour ezali symbole ya combat ya continent africain pour la libération, développement et progrès économique de l'Afrique. 25 mai 1963, 25 mai 2021, 58 ans jour pour jour, Wuta, pays africain, Basangana pour la cause commune, l'occasion président de l'exercice de l'Union africaine, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a loi qui courage et détermination, Yaba père au Basangana Kana Addis Abeba il y a 58 ans, pour ko unir au continent africain o ezali kino lelo certes na ba défi ebele kasi longo na bolingo boyokani pe lisanga to ko relever continent noir oyo etonda mpifo pe ba richesse. Organisation de l'unité africaine OIA oyo ezalaki na kala pe lelo oyo organisation ya Union africaine ezali symbole ya Afrique moko ezali uni pe makasi elongo soki tozali ensemble uni tokobenga na banguna pe tokozongisa kinya na kati ya continent oyo ezali considéré le berceau ya humanité. Journée ya lelo mokili ezo célébrer Afrique oyo ezali bongo plus que déterminé ya kobima na état ya faiblesse pe ya ba problème ya ba endettement pe bongo na bongo. Que vive le 25 mai, que vive l'Afrique. Kinshasa et l'équipe partout. L'Union africaine ne surgit guère du néant. Première chaîne de formation en continu na lingala oyo wapi asali la rabino ba émission ya ndenge na ndenge pona ko divertir bino mais surtout pona ko informer bino awa bolanda kindoki politique pe bitambola tambola na première chaîne de formation en continu na lingala KNB News na YouTube kasko bo sanate ko s'abonner po o rater bilingi ya ngelingeli. Bon makambu ya etali Kinshasa bopeto Exactement. C'est difficile à contact directement na chef ou ezako gérer structure wana ya Kinshasa bopeto. Pambate soki na biki na mona ki bana matete na malokuta. Na mona ki bango na matete service ya Kinshasa bopeto mais ça na ba coin au bazalaki. Nous ça matete eza na 13 quartiers. Mais na 13 quartiers na mona bango kaka côté na 2 quartiers. Na niveau ya Mandina côté station Kwenge zali donc niveau na so bandima côté station Tibakei na niveau côté ya Kobanda district donc na loba district et sika district zali ti ozonga côté ya Basomida Mongo Somida musika sika basuki la chaque samedi ba ya Kinshasa bopeto yango wana nde ezake matete za na 13 quartier te to ketinda équipe boye ezala côté na kwa ya Mandina équipe msuse kena coin ya Kinsaku, équipe msuse kitina coin ya virage ya Malandi, côté école Malandi vu que ça central tout ça, équipe msuse kitina coin ya Banunu, équipe msuse kena coin ya coin eza bongote. Yo tant que ça qui n'a pas idée à malamu pour la nini ko côte maté lokola yo pe ozali patriote ozali mwana mboka ko koma ko contacter bango que bino bozo suka na tel quartier ngala za na poso to sala bona pesa bino maboko bino bo sunga na bisale lipo que to bongisa komi ya matete. Madame la journaliste eloko sengeli to bana mboka na biso to taki komona awa na assemblée provinciale linge kani ba député ba ki ko destituer vice gouverneur na bango. Pambate alekaki alobaki oya alobaki pona bango ba misusu ba jijaki yango ke malobana ezalaki ignoble oui ceux qui vont juger malobana eza mabe mais c'est que o alobaki eza yango malgré que italaki yango na place publique il fallait pas étaler na place publique fallait que na ba voix normaux oyo esengaka mutu itaki autorité politique administrative aloba eloko oyo aza komona malamu te mais vu que alekaki directement à travers ba médias alobi basalakini barevukaki à combien plus forte raison biso peuple tout biso jeunesse ou tout ça déjà abandonné à propre triste sort. Gouverneur ville à Kinshasa to mona pe bakimbuta balekawa bosoto abozalaka te toza wapi tozokende wapi tokosuka wapi bakongole basenganga lelo na lobela bolimbisanga ville capitale ekufi mboko babenga ngo poto moindo ville capitale à Kinshasa
o avaoya esenga ba mikanda ba séjour ekomika moto aye na ebo auti bandundu basanku sepa nanga aye oteka fufu afute mwanda kwanga ye moko pe atongi na cimetière ya Kinsuka asuka ba coutumier apesi ba mbongo akomi citadin na ville non eza malamu te tozo kende wapi tozo rendre nani yango kilo ya musala o Félix Tshilombo alinga sala asala état de droit alinga sala jumelage à poto batonga la ville asika mais biso tolingi totire akwea na se po mandat na ezala zéro nazoyebisa bakambi ya mboka ya ville ya Kinshasa eza mwa pasi bolanda bino moko entre Argentine Ngobila ya na Argentine Ngobila na colonel na Kasongo général Kasongo bapotanaki awa justice toyebi te nde baodepartage bango na biso na bino tozolandaka mokolo na mokolo mais loko nali naloba boye estce soki ozokamba mboka eza okamba na lolenge na yo ubi okamba na posa ya bana ya mboka eza mwa pasi parceke toza kokamba mboka na lolenge tolingi totondisa mabenga na biso mais eza malamu te bato bakomi kolela partout bato baza koloba nazoloba awa eza te nazo chrétien motu to nde boloba nalinga ko chrétien to na yini motu nalobaki jumelage ya na Argentine Ngobila mais tozomona Kinshasa yango tomoni ba diaspora baye basale dynamique ya Argentine Ngobila ba diaspora baye po bakoma ba bourgmestre na 24 commune na ville ya Kinshasa ba uti poto na ebi de kulutu moko tovana na bango et puis bazo tenir nanga bazandaka na biluli balobi toye poto boto la Kinshasa oui baza ba congolais mais mibale moko aza na Londres akoma anglais moko aza na France akoma français non to banga nzambe tozo sala ngo pona sentiment ou bien tozo sala ngo pona osunga mboka ndenge nayebisaki bino na ebandeli ya édition oyo Hector Couper azali nouveau sélectionneur ya Léopard ya République démocratique du Congo azali déjà awa na Kinshasa pona ko signer contrat na ye officiel na gouvernement ya République démocratique du Congo pona ko kumbela désormais Léopard ya RDC bolanda reportage oyo kombo na ye Hector Couper nouveau sélectionneur ya Léopard ya République démocratique du Congo akomaki na Kinshasa mokolo ya lobi mardi 25 mai 2021 na pokwa na nzela ya vol régulier ya Air France autaki bongo na Argentine na mboka na biso nouveau patron ya staff technique aye pona ko signer officiellement contrat na ye ya 2 ans avec gouvernement congolais pe lisusu ko mema Léopard ya République démocratique du Congo na ba éliminatoire ya Coupe du Monde 2022 nouveau sélectionneur ya République démocratique du Congo aye moko te azali accompagné na manager na ye Joka Mgangi pe analyste vidéo na ye Fayez Mohamed pe lisusu na interprète na ye Dembele Moussa préparateur physique Sarioglou Antonio na assistant na ye José Carlos Fantagouzoul bako rejoindre sélection na Tunis pendant stage où ezali prévu ko banda le 1er ti le 15 juin 2021 et sengeli pe ko signaler que Léopard ya République démocratique du Congo bako affronter Tanzanie Benin na Madagascar na ba éliminatoire ya Coupe du Monde 2022 oyo sengeli e banda na septembre oyo ezali koya bien avant étape wana équipe nationale ekozala internet na Tunis na mois de juin pour na ko livrer 2 rencontres amicales respectivement face na Tunisie pe Cap Vert. Bonne chance na nouveau sélectionneur ya Léopard ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour la confiance et fidélité. Vous allez continuer à couper ça na KNB News, première chaîne d'information en continu à Lingala Owapi. Nazalaki na plaisir ya ebele pour na koposate bino édition ya lelo mercredi 26 mai 2021. Merci na équipe ya ba Warrior otobenga ka rédaction Warrior awa na caméra oyo na totala boy. Ezali bongo Peggy Ilunga pe awa boy Hervé Zaka double pour mopo boyebi. Exercice oyo mutasala la rabino yango kitoko pe sala rabino plaisir kombo na ye Papa Timothée Kaimbe oyo azalaki na régie na PCP merci na Naomi Pila oyo Simbaki édition mokolo ya lelo toujours na coordination ya grand prêtre Lyon ya communication na Kinshasa pe na Congo Mobimba Jimmy Mukendi Chimanga lobby oui magazine Kinshasa na biso